so ya batu na liboso ya nzambe ke nanga ndeko na biso congolais azali lisusu na bomoto na kati na ete tellement asi azwi mbongo ya batu tellement azali na singa ya kabila tellement azali kotambola bayebiso soki osali fion okozala lokola okolanda malumalu ndenge ninga azali wana azali lokola mutu azali kati ya serikei akomi kozela kaka bakongolais bakende otika ye na point na ye ya suka parce que soki asali erreur ka epoliti kanambe akangi ye atie na serikei lokola basalelaka biso abe malumalu yango ngai nazali kobelela ba politiciens oyo bazali sur le terrain aujourd'hui ezali makambo sikoyo ya kotikaka na makambo na sia motema te il faut kobanda sikoyo komobiliser le peuple congolais biso tozali le peuple souverain tozali na bokasi ya kosala oyo nyonso esengelaki nalanda video mobo ya Laurent Désiré Kabila alobi bazotuna ye epa bajournaliste mobo ya mindele oyo ozotika bakomba ndeko bana ba peuple na yo bakufa alobike natika batunanga ba peuple nanga bakufa donc bino bozali na esengo taba congolais bazali kokufa. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec Yannick Wenge, émission où il est la Congo France et belle émission la Bisso Showtime. Merci beaucoup d'avoir tout branché cette émission Showtime. Dans ma rapport à nos combattants congolais, monde entier de sur le ramambe belé et mbour na Bisso Congo. Toujours dans séjour il y a papa Peter awa na Johannesburg au musika na KwaZulu Natal combattant makasi o awa tubita masolo ya mboka akoete kovanda nde ayaki na jobo poto solo masolo ya mboka. Papa Peter, bonjour et bienvenue à Johannesburg. Bonjour ndeko na ngai Yannick Wenge. Bonjour ndeko na ngai tonton Lucien sima caméra. Bonjour abandeko nyonso bazali kolanda biso mokolo lelo. Nzambe nazali koza na elikia nzambe ya bolingo nzambe ya mawa nzambe ya RDC azali kopesa biso lisusu pema mokolo lelo kolala na kolamuka epesa mina mutu nyonso te kasi soki olali olamuki zongisa matondi epa ya mutu oyo apesi yo pema yango tozongisile pema mokolo lelo parce que alakisi bolingo na ye na kati ya bomoi na biso na pesi lisusu bandeko nyonso bazali kolanda biso siko mbote nzambe azala na bango. Tout le solo il y a opposition opposant au bakena kokuta nanga na seni seni abengani nanga bengani bango soko boy o ngona loba bobi malibanda pe quelques opposants babimi des opposants batikali na kati réaction to nini pe to bete solo nango nanga mboka ngoza ye ou comment? Sincèrement merci nde onanga Yannick po boyeba ke élection tozali kosalisa na RDC ya 2018 ezali élection ya ba Yankee. C'est l'élection encore olingi osali olingi te luka biska na yo nanga azali lokola arbitre ou azali ko arbitre match ya batu mibale ba équipe za mibale okoki soki omoni déjà arbitre akomi kokubeta siffler contre équipe mosusu yeba déjà que équipe mosusu oyo esi epesaki déjà mbongo il faut que asale la mbongo oyo ba utu ko pesa ye osko ezali komona na liboso ya batu na liboso ya nzambe ke nanga ndeko na biso congolais azali lisusu na bomoto na kati na ete tellement asi azwi mbongo ya batu tellement azali na singa ya kabila tellement azali kotambola bayebiso soki osali fion okozala lokola okolanda malumalu ndenge ninga azali wana azali lokola mutu azali kati ya serikei akomi kozela kaka bakongolais bakende otika ye na point na ye ya suka parce que soki asali erreur ka epoliti kanambe akangi ye atie na serikei lokola basalelaka biso abe malumalu bandeko babengisaki bango bakende kokutana ndenge ezalaka toyeba ndenge nini bazali koaplike makambo machine tosolola na yo na ebisaki biso na calendrier ya élection ya Congo etikala jamais kolobela makambo ya nani ba machine ye ba machine pe yango ye ezali ma machine oyo nanga kendaki déjà à partir ya nini ya Dar es Salaam kuna akendaki déjà babandi déjà ko manipuler ba machine oyo ba exposer bango wana eza mosusu wana eza ba machine ezali vrai mais ba machine oyo ba bombi na kati ba plastique wana yango sikoyo ezali na makambo shadari na kati kuna ozo comprendre baza mayele bako ezali sikoyo ba opposant na biso bakende ba vérifier ba machine nyonso wana basala ngo ba exercice batala eske ya solo oyo bazali koloba ba pesi biso ba machine parce que machine ba pesi bango ezali ba peuple congolais ba okendo ko voter nango te kasi oyo ba tchetche ba dépôt wana nde ba machine oyo et qu'on a un problème très sérieux pour na biso ba congolais nde yango omoni ba opposant ba termi ba non cette fois-ci il faut toyeba réalité ezali koleka nini nanga lobi non oyo nyonso azali
contre ngai abima na bureau nanga. Bon, on comprendre que nanga azali papa ya mutu moko te ya bande ya ba opposant ba yaki wana ba opposant wana bazali ko représenter ba millions de Congolais. Mais neni yo mutu moko ozali entouré sur 350 personnes sur 400 personnes au lingo lekela ba millions ya ba Congolais. Yango no monaki ba ndeko na biso oyo to yebi ba opposant vrai na mboka wana ba longwaki ba kilobige no nanga oko sala na biso te il faut to sa nini tout l'exayer que biso nde tozali na popularité parce que ta va kosa biso ke bazali ba majorité. Quelle majorité? 350 personnes na kati ya parlement batunini bango bazali na bango. Population zali na côté ya opposition. Yango sikoyo na eko yebisa ke peuple congolais base à la vigilance parce que na minute oyo ezali sikoyo maloba ko mobiliser le peuple congolais que bisika nyonso ba kotia ba machine wana il faut ba congolais batumbango. Vous comprendre nde eloko ya suka e komi sikoyo ba congolais oyo nyonso bazali na Congo ezaka Kinshasa te ba province nyonso bisika ba kotia ba machine wana so bo monike ba machine wana ezali penza na nyamu so baye basali ke basali si basali balakisi ba experience na bango bazali kolakisa wana balakisa ba machine nyonso ezali oyo ba memeli ba congolais te wana ezali bien ezali biloko na bango bayebi ne bayebi déjà que ba machine to nango ezali bien mais ba machine ezali ba problème ezali des millions de machines wana etikali oyo ba congolais ba kokende utiliser ne problème wana ya komona ke nanga azali côté ya peuple congolais te nanga azali pembeni ya Rwandais mutuchi ya Rwandais oyo azali kopesa mbongo chaque jour ba congolais ba banda kokufa na nzala. Merci beaucoup, Papa Peter. Merci beaucoup. Mais tout le monde à Kinshasa, député, ministre, Gumba, Mela Shadari, c'est Mbote, Luzito, Nandenyo, habité, Ezola Kisani, Ezola, ça déjà qui a causé la présidence de la République. Bazaba hypocrite. Bazaba hypocrite. C'est ali style hypocrisie. Vous comprenez? Bazaki na Kabila, jour Kabila lobika a pesti bango dauphin. Bas Meli Masanga. Taba Meli Masanga, c'est-à-dire bazaki ko sepa na Kabila te. Lelo ba komi ko fuka milana ni Shadari bazaba hypocrite balakisi déjà Kabila que nous sommes contre toi tozali kolinga yo te même ta bazali ko sala vers Shadari izali te que bazali ko lakisa amour vers Shadari bazali ko lakisa ndenge nini bakoki ko zuwa moral ya Shadari vers bango parce que ceux qui ya Shadari a triché comme président de la République à maintenir bango ba continuer na bango ko mo ba congolais yango na bazali ko sala ce n'est pas que bazali ko sala ngo na amour nyonso ko lobake bazali kolinga Shadari na Shadari nani ako voter Shadari parce que bato so bayebi que Shadari azali criminel azana ba sanction oyo ezali ko contrôler ye azali incapable ko tambola donc ezali kaka na monde spirituel ba moni déjà que akomi maître na bango yango bazali ko ok, merci beaucoup, Papa Peter. Par la président de l'affaire Moïse Katumbi, affaire mercenaire ou de la procès, on a Mikolo, on a évité Soukalango et Keboni. Mais on a un dossier, on a un dossier bidon. Les autres, Katumbi a un dossier à mon côté. Mais ça, un dossier Moutounion à l'Obela Kango. Vous allez, juge Moko, Betakaye 13 balles. Awana Lubumbashi taba kenaki ke a signé dossier na ke bakate la Katumbi ba nani na kata prison pendant 3 ans. Vous comprenez? Tipo na nani juge wana aloba jamais na constitution na ndenge na tangeli classe ngai musala oyo ko kata ba dossier Katumbi a un dossier te za ba dossier ya lukuta bazali ko matela bazali ko matisla ba dossier oyo zanga mutu na makolo ba kenda batuana balobi ke mutu oyo donc et politique kanambe atinda déjà ordre que bakati la Katumbi nani 3 ans de prison nani de on a biso wana mbuyi juge alobi ki ngai 3 ans ya Katumbi wana na go signata même pas mokolo moko te nani na kati ya prison balandi balobi ke muto azali koboya kotosa maloba ya mokonzi ba papula ye masasi 13 balles na nzoto Nzambe aba azazwa lokumu parce que bango bayebaki déjà que akufaki tabatin nani avion ya Afrique du Sud ezouye et na yao bazali kana ilika ke akobika te nde tozali koloba boye ngai na landi juge wana na France 24 ninga azali kopesa témoignage na ye aza awa na Afrique du Sud awa aza en vie. Ah bon? Oui, azali en Afrique du Sud awa ba beta 13 balles na nzoto aza soki na 4 balles soki 5 balles na elongi aza ba beta
donc babeta penza lokola nyama 13 balles na kata nzoto na ye nzambe abatelaki ye parce que azaki innocent oyebi soki ozali kosala musala na yo na honnêteté nyonso ozali kosala musala na yo na vérité na kati na yo memi bisika oyo basangisi yo na bankoyi bakoyi ya penza bakoyoka solo na yo bakobanda yoka solo na yo lokola bango moko ozo comprendre soki ozali kotambola na honnêteté ozali kosala musala na yo na bosolo nyonso banguna bakozala me bakozwa molimo na yo te yango ye sikoyo nzambe ya mawa nzambe ya bolingo alakisi na mondi ke mutu oyo akufi te parce que azali kosala musala na ye oyo atangeli yango classe asali yango pe na boboto nyonso yango ozali komona dossier wana ezali kaka ko tepa bazali kozwa penza ke bazali kozula yango place te parce que bayebi ke ezali dossier bidon bazali ko créer yango. Merci beaucoup, papa. Tu es allé Denis Mukwege a prix Nobel. Éviter réaction des années congolais. Denis Mukwege a prix Nobel. Non, sincèrement, Dr Mukwege Nzambe abatela yo parce que azali oya biso, azali pe na bolingo ya bande konaye ba congolais oyo ba utu kokufa ba mususu ba kufa mais oyo bazwa ki chance ya kobika pembeni na ye. Gloire à Dieu, asalisi bango, azongisi bango bomwasi na bango, asali ke oyo akoraki kosala na ndenge na ye mais tozumoja ke ba monde ezali reconnaissant bazali reconnaissant vers ye yango monike azui nani prime wana Nzambe abatele a continuer kosala musala wana na boboto na sincérité pour le peuple congolais oyo bazali le peuple souverain. Merci beaucoup à tous les solos qui n'ont pas Kabila a pesa 7 milliards de dollars na États-Unis pour atikala la pouvoir. Est-ce que beaucoup nini Kabila rokende te aruzala kaka na Congo? Bitumba Congo za bitumba moko ezali spirituel, les bitumba moko na monde spirituel ezali koshenga ba sacrifice. Yango na monde spirituel ezalaka côté donc na monde spirituel Nzambe na Satan ba sololaka. C'était comme ça monaka Nzambe batunaka Satan ya kolobake nazali na mutu nanga na se na mabeli wana komona ye Job na kokeni na kosimba motema na ete o ko bebisa biloko na ye nyonso ba meka nani Job tellement azaki na monde nani spirituel eza monde moko eza ba sacrifice belé na monde wana sikoyo o mona sikoyo ke ba politique nambe bazali ko sacrifier ba congolais ba accident moko bo salami bango ba causer yango pour que ba sacrifier ba congolais bazali kokufa bango ba maintenir pouvoir na bango à part ça kozali pe bani na bango oyo bazali toujours jusqu'aujourd'hui bazali komona mutu te oyo akoki ko beta match na bango yango siko ba monika mutu oyo premièrement za congolais te akosala tout nyonso biso to koyebisa ye asala lelo oyo okay na Rwanda nani bakomi na usine oyo ezosala nani bazali kosokola ba coltan or que na Rwanda batikala kozala na coltan te coltan ezala kaka na Congo bata bamoni Rwandais Mutuchi azali président ya Congo ba congolais bazali kobenga ye congolais ezali soni na mawa epa ya bato oyo bazali zinga yango nazali koyebisa ba congolais ke ane oyo soki ezali to raté yango boyeba ke tokotikala lisusu na 10 ans mususu ya pasi na mboka na biso mais biso bakoloba ko mboka bazali tozali côté patepa tala ndenge babengani ba congolais na kati ya Angola tala ndenge ba congolais bazali ko bengana bango na monde entier Israël kuna asali déclaration ba moni raison moko te oyo ba congolais bakoki kotikala na Israël il faut bazonga na mboka na bango or que communauté internationale batu ya droit de l'homme bazali kolobaki na Congo démocratie na droit de l'homme ezali sécurité ezali insécurité ezali na Congo ya makasi mais kuna na Israël balobi que non le congolais il faut bazonga na mboka na bango yango nazali koyebisa ba ndeko oyo bazali na poto okotikala kokuta te européenne ya noir européenne ya mutu mundu azalaka te tant ozali kuna ezali kaka papier wana epesami epa na yo okomi soit français okomi française okomi soki nini mais na bosolo boye soki batali yo oza mundele te oza mutu mundu donc yeba ke ozali kaka na devoir
ya kosala pona Congo parce que un jour ba belge ba kotelema ba lobby que tous les noirs ba bima na boka na biso siko mukanda na yo wana ba belge wana ozuya nango na Congo biso pe to benga na yo ke oza congolais te okoma belge yango conscience ya congolais nazali ko senga bango conscience na bango izunga to bunda biso nyonso ensemble pona kolongola baumbwa oyo baye komema biso kotia biso na bisika oyo tozali komérite te yango nazali kosenga monde entier oyo bazali kosambela basambeli oyo bazali kobunda na masasi babundi mais pona minute oyo toza na devoir ya kolongola régime na moyen nyonso oyo ekopesama ke peuple congolais balongola e politique nambe na bato na bango tokolongola bango. Merci beaucoup. Mais tu as dit qu'il accident de mutuka oni yote ko sala accident na minéré bimi na kati na masanga ba kaze ya masanga na kati ya mutuka ya oni éviter est-ce que musala ngo zo sala manene Yannick na banzi na solaka na yo Monisco to sala na émission mo bona biso ko omoni Monisco ta zo ya na mboka ya Afrique bazo ya bazaso 21 000 mais est à Congo chaque jour ils ont agressé bango bazaka wapi Monisco zali na Congo na bisika oyo bazali ko boma bato Monisco musala na yeye ezani bato wana ifo batuna ka bango ba Monisco bato ya Monisco na ba opposant na batuna ka bango bino bozali awa mais bandeko bazali ko kufa kuna musala na bino bozali ko sala eza musala nini yango ke bango bazali ko yawa na bazoya na ba camion minene bazoya na ba tracteur bazoya na ba caterpillar bazo kota na kati ya bazamba koto bazali tango yoki ke bazo buma batu ya Monisco pe basala kosana ni bazali kolongola ba minere na kotana ki na moko ya soda ya Afrique du Sud awa na babeta ki moko masasa kufa kuna tabayaki kotana bango na diba na bije Congo bakomi kosa siko likopa ay bakenda soki 3 mois il faut va changer bazo mususu 3 mois et comme siko azongi boye apesi mwa kanyaka apesi zinaye koto bazongisi lisusu kuna donc et comme place na bango ya ba coopération place bazali kozwa bambongo alobike soki na tikala ki na mboka nanga oyo na linga na so mandako te mais na ki Congo 3 mois kaka na yawa aso mindako ya 2 millions de rand vous comprendre donc ba timbeli déjà que les place oyo bazali kosala ba mafia ezali place oyo ba Monisco oyo kaki même matin na nini kuna na New York ba accusé ki ba sud-africaine bazali même ba soit déjà ba Monisco ba komi ko violer pe bana bandeko na biso ya basi mais na kati ke bazali ko ya pona sécurité ya mboka mais na kati pe bazali ko boma pe ba congolais na même ata ba coopération yezo salema ya koma ya ko bandoteka ba ogani ya ba nzoto ya bato mais ba Monisco na bazani likopa wana bazo boma ba congolais bango ba kati ba parti oyo bazali nango besoin okoyiye makambo nazali ko yebisa oyo ba vérité ko yaka liboso mikolo zali ko ya parce que nazali koloba bato ko zuango contre ceux qui neni mais mikolo ko ya bo comprendre que même Monisco azali na complicité ya liwa ya ba congolais bazali ko kufa parce que premièrement bazali a besoin ba éliminer le peuple congolais oyo bazali ba kolo est ya Congo wana ta ba ko éliminer bango bazali ko zwa bato oyo bazali ba congolais te ba kotisa bango na RDC un jour oyoka kaka ke ceux qui te fongoli misute ba kolo parti ya est wana ba fongoli mabele ma misute ya koyeba ke mabele wana ezali ya bango ezali ya biso ba congolais ba kokatango et comme république ceux ba monique kokatango comme république kozala pasi basangisi yango na Rwanda et comme mboka na bango ba ruberwa déjà bazana chef coutumier na bango kuna oyo asala déclaration que ezali na makasi na ngate ezali na makasi ya nzambe apesa obo konzi na mboka ya bato okomi Joseph ya Bible ezali faiblesse ya ba l'homme politique ba politicien bazali komona makambo mais bazali kosala déclaration te yango ngai nazali kobelela ba politicien o bazali sur le terrain aujourd'hui ezali makambo sikoyo ya kotika kana makambo na sia motema te il faut kobanda siko ko mobiliser le peuple congolais biso tozali le peuple souverain tozali na bokasi ya kosala onyo se sengalaki na landa vidéo mobo ya Laurent Désiré Kabila alo bazotu na ye pa ba journaliste mobo ya mindele o zotika ba kombande bana ba peuple na yo ba kufa abike natika ba tunanga ba peuple nga ba kufa donc bino bozali na esengo ta ba congolais bazali ko kufa na tikala koyoka bino te bozo beta lisolo ya ba congolais ne bazo boma bango mais soki congolais alingiami défendre na mboka na ye bolobi ke congolais azali génocidaire. Vous comprenez? Ça c'était déclaration à Laurent Désiré Kabila. Na fandi natali ke Laurent Désiré Kabila ezali kaka idéologie na stratégie azala nango ebelete mais azali bon type ya koloba ke azaki mutu ya komema biso musika
mais entourage nae ezaki déjà à kopola ba traite bazaki belé mais yemoko ayebaki idéologie té azaki na eloko moko tia kosala nde atikalaka na nyama ya mutuchi oyo ya Rwanda mino ezaka libanda misu mabe mandefu lokola taba. Donc nasuka aye abomiye lelo tozoloba na yoboye to perdre mutu munene oyo soka azali koloba ozo sentir boanya na bomoto ezo bima na kati ya Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup papa. Mais Tchadari a aussi kozala awa, ote kozala awa akutani na président ya Afrique d'ici akutani na mwa batebele ba mwa sa Zuma akutani na batebele mais to moni image te kaka ba photo na photo. Na habité aye ko senga pouvoir to aye ko lukani. Bon, sincèrement, na landi angote, na yokaki mais na zaki sur nangote. Obi bat azoluka, a comprendre que akoki kokoma président de la République. Mais kaliki la politique na mezalité que Chadari ya comme président de la République. Vous comprendre place au mieux sur tozali. Hier komi ko comprendre akoki kokoma président de la République. Sikoyo politique nambe obimisa Chadari na poche ezali koloba te que Chadari kokoma président. Ezali stratégie o bazali kokendango. Chadari soka zana maile akoboma Laurent nani akoboma mutuchi oyo. Soki Chadari akotana maile te, hein? Mutuchi akoboma ye. Ezali sikoyo nani akolekela muninga mayele nde place sikoyo biso tozali Chadari azana mayele aliyi soki Chadari azana mayele te avant tokoma décembre awa okoyoka likambo ko Salem taba ko bete loko balobi nani Dauphin na biso akufi or que na makambo na mboka oyo ezali République démocrate bokoki jamais koloba makambo ya ba Dauphin ebimaka na ba mboka oyo ezali royaume oyo azali Dauphin nanga mwana noko nanga soki nga na kozala te yende kozala ozo comprendre tozali na République démocratique du Congo mboka oyo balobi ke ezali mboka ezali na démocratie na kata démocratie c'est kosani Dauphin zali te tokei na makambo ya élection. Nous sommes par exemple ba membre ya PPRD nous sommes FCC tozali soki neni basangani bafandi tozo sala vote à partir ya vote tobimisa candidat na biso. Vous comprenez? Pour nous beaucoup comprendre que bino batu soit disant majorité bozana mitute babo chabwana babenge professeur nyamazamba zela tozoya bomona makambo to sala bino toko tumba bino bomona makambo na bino toza penza na balisi to ngana za penza na livre mobima bakombo na bino tant ko benga bo boshaba zate mwana boshaba abimi na kati kingo parce que tour oyo kotika la tikali oko lie moninga lie. Donc makambo ya Dauphin ekoki jamais kozala na mboka lokola RDC wana ezali mboka oyo bolobi ke tokei po bomona ke ka mutuchi Rwanda wana lekili bango mayele. Pourquoi pas koki ko yebisa ete no président monsieur le président de la République pourquoi te to sala to kota na congrès na biso na kata congrès mutu azala libre ya kosani ya kopona na candidat sikoyo pona komona ke baza banyama ko bangaka ba français o bazolo ba wana te eza ba maison ba kotaka ba cheche bango ba biloko abimi bokanisi ke ba français on so nini eza na impact moko te mutu ya bongo na cerveau aza mutu azali ko bimisa biloko ya bomoto izali ko bimana kati na yo sentir que mutu il est capable de faire oyo azali ko luka asal eza batu oyo ya pamba te et politique nambe na ba kombo nyoso ba pesa ye wana kombo na ezala te oyo azali kosakana na bango wana kombo ya Chadari ezalaka te. Ozo comprendre kombo ya Chadari na bango moko ba yebi ke to pesa ba kombo ya Chadari ebimite kombo ya Chadari ebimi na kati ya poche et politique kanambe parce que yeba yike muto oyo akoki ko protéger nga même ngai pe na koki ko boma ye nde place oskoyo tozali atambola asala oyo akoki ko sala mais soki élection eleki na bosolo Chadari ye moko yebi ke ba opona yete. Et basango ne bazali ko organiser marche wana nazana eliki na basango ke bakolongola biso na ba condition médiocre tozana ngo tozali ko mener na kati ya mboka na biso ba congolais bazo kufa chaque jour ba congolais bazana bisika te total ndenge marche wana marche pe ezala mbala moko te ezala lokolo nde ba utaki ko sala awa toke na ngwata pendant un mois to benga na ye après to organiser élection oyo koleka na boboto bien ake na ipa bato Simon Kimbangu so ko luka so nini na ebite zani ka na ebise yo ke bitumba oyo ya Congo za bitumba spirituel eza bitumba ya mulimo eza bitumba nzoto te bitumba eza tellement eza trop puissant
Chadari a comme kuluka siko ba maison oyo ko défendre ye. Ozo comprendre eza bitumba ya nzoto te. Soki nzambe afungoli yo misu ala kisho makambo ezali na mboka na biso nde onanga Yannick okolela. Toza na mboka na biso ezali na place moko bocho to sali erreur na plan spirituellement ba roboto na biso mboka tozali su na mboka te tozala batu oyo bazanga bisika yango sikoyo ezali kosenga oyo bazali kosambela nzambe yango nazali kobelela nazali koya awa tosambela nzambe ya mawa nzambe ya Congo oyo apesa biso mboka wana parce que biso totikala kosenga nzambe apesa RDC te apesa ngo epa ya ba Congolais apesa ngo epa ba Rwandais te apesa ngo epa ba Belge na ba mboka mosusu wana te mais sikoyo ezali kosenga sikoyo na plan spirituel wana quel sacrifice biso ba Congolais tozali kosala liboso ya nzambe eloko moko te tu dis que tu es combattant bien sûr tu es combattant ozali kobunda comment ozali kobunda bitumba na yo est-ce que oyebi bitumba o tozali kobunda o eza ya nzoto te eza bitumba mulimo est-ce que avant obima libanda na yo osambela kanzambe ke nzambe na ndinga nazobima na zo kinda marche batelanga bitumba o ezali yanga te mais tozali kobunda ngo pona génération ekoya sima na biso tosala kango te omona ka muntu akeibo yo naza combattant ameli diamba na ye kuna o muso bimiko aza déjà na zododo bozo kotambola balabala boye batu déjà bazali na esprit ya masanga est-ce que bokoma musika bokende musika te yango nazali kobelela ba Congolais nyonso monde entier ta bozali kobima avant bo banda kosala ba marche bosenga prière moko oyo ezali kosenga lokola bana Israël basenga kanzambe pona bango balongwa na kati ya boumwa oyo bazali na kati ya Israël na Egypte mais biso tozali kotambola tozosala ba marche nzoto ezali polele batieka munduki boye ekoti na lisasi epasoli nzoto parce que ozali kotambola sans na monde spirituel ozali polele ta bazali kotala boye oyebi pourquoi baboma Laurent Désiré Kabila bo Laurent Désiré Kabila azali komebenga ke azali motema ya libende oyebi ke ta babundisi Laurent Désiré Kabila spirituellement baye kokuta ke Laurent Désiré Kabila motema na ye lisusu nzoto na ye ezali polele soto beti lisasi okota yango bazwa Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila komaka musika ta ye ko comprendre ke nazwi bokonzi alembisi nzoto ngoi mulunda ya kosie o vie moni oso zwi bokonzi wana ngoi mulunda déjà bazali ko utiliser ye ozo comprendre na plan spirituel yango nazali kozongisa ba Congolais na plan spirituel na makambo ya Congo na nzoto boye tokosala eloko moko te tokosala ba makelele ba koyoka biso te epa ya batu oyo bazali kopesa batu sur le pouvoir parce que liboyeba ke Afrique jusqu'aujourd'hui tozali ka kobunda dans tokomi libéré te tozali ka na kati ya système moko boye ezali komima biso ezongisi biso mais tant tozali kosala makambo tozali kosala oyo kota na kati na ndako ayo batama belela makila ya Jésus Christ nazali kobima nazali kokende nzambe batila ngai batila mboka na ngai nazali kobunda pona RDC yo ozali koloba nini nzambe akoinspira ta mutu moko na kati na bino akopesa bino biyana tozali kobunda bon tobimi kaka eza bitumba bamona nga ke nazali na marche mais oyebika so lisasi ye koza mutu liboso olia yango sikoyo tokomi na temps oyo boyeba ke temps Shadari azali kotambola na munzoto te Shadari a comprendre le système ya spirituellement azali na esika moko oyo bazali kolakisa ye kotana no place boye bima boye azongi liso na bonzoto ni na okosala na convaincre banani yango moni lelo matata mponya comprendre Shadari aza kabiliste Shadari aza mutu mabe lelo nani matata mpoyo na village na bango kuna na est kuna ebiso bandeko na yeke Shadari aza na incapacité moko te akoma chef de l'état na mboka oyo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a vu un message des années tout. Batale biso dans le monde entier na bana Dirba, bana Djobu, bana Cape Town au batala rayo. Tous en Johannesburg na mnecho message des années. Message ya liboso ezali boy. Boyoki Union européenne et lobby boy. Bazali ko lukandeni bakoki ko traiter ba dossier ya ba sanction oyo ba tiaka ba mende ba boshabo ba kanyama ba Evariste Boshab soki bakolongola ngo bo comprendre déjà que soki balongoli ba sanction ya batu ba bomi batu na mboka na biso ba européen balongoli yango yeba ke to komi na système moko ke bazali kondima ba fandisa Shadari par force parce que soki baboyi ko fandisa Shadari par force baboyi kolongola ba sanction wana par force Shadari a komi président de la République par force ba okende Europe te
bakoke nani Shadari akokende na Asie akokotisa ba chinois akokende bisika boye Europe ekozana bisika te na kati ya RDC yango lelo soki boyoki parce que lelo nde des jours na bango ya suka ya détermination ya kolakisa soki bakondimina Shadari ba longola bango ba sanction so ba longoli bango ba sanction bo comprendre déjà que sanction na ba longoli yango ezali que à partir d'aujourd'hui ezali déjà que yako sila yango soki lelo boyoki Shadari balongoli bango ba sanction tout vous comprenez déjà que ba européenne bazali ko fandis la biso mutu au peuple congolais azali ko ningate. Merci beaucoup de mon téléphone pour tout kabwana. Merci beaucoup numéro nanga téléphone bato bazali na Afrique du Sud c'est 078 85 86 281 au bazali banda ezali plus 27 78 85 86 281 mbote pe mbamoko ekei epa ya son excellence Moïse Katumbi, honorable Francis Kalombo, na pesi mbote na ngai pa maman Myriam Ndomba na France, maman Chilemba na France, na pesi mbote epa ya Rachidi, na pesi mbote epa ya Wakenge na Choix du Peuple na Londres, na pesi mbote epa ya maman Mado, na pesi mbote epa ya grand frère Marcel Kassongo, na pesi bino pe mbote ndenge boyambingai, na pesi mbote pa ya Didi Dipumba oyo azali kobunda na musika, nzambe abatela Congo France, atombola Congo France ekende liboso na kombo ya Jésus Christ, na pesi pe mbote epa ya basali ya nzambe pasteur Paulin Mwewa, na pesi mbote pa pasteur Albert Mputu, na pesi mbote pa ya basali ya nzambe na bana nzambe oyo bazali koyoka biso bokota na prière pour la libération ya mboka na biso na année 2018. Amen. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci beaucoup de vous avoir qui est belé butolanda émission na biso shotem na relation rapport na bino ba combattre en mboko lelo na mbai pour na bino papa Peter Mukende auti musika na Dirban ti akomi awa na Johannesburg ezala wa Kinshasa auti boma ayi na Kinshasa usoka auti Kinshasa ke boma. Vous sentez que volonté ou merci beaucoup à le boss José Didi Dipumba, merci beaucoup. Moussa la Congo France qui est kitoko batu baza ko s'abonner chaque jour pour na koza ba information il y a solo bobenga bandeko ba s'abonner lisous parce que Congo France des informations il y a sur net spéculaire charmi fidèles téléspectateurs merci beaucoup derrière la caméra c'était tonton Lucien merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission maman Adèle Yombo d'ici là apportez-vous bien sur 3xw.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao.